lobika ke nazaki parler soki mwasi na ye babilo mwa bongo siko naza bimana ye voilà siko tant mutu aza déjà mwasi c'est-à-dire mwasi seke tosala ne makambo nyonso asimbanga libele azwa peni na ye akotia na vagin na ngai nga mpe nasimba ye peut-être mabele nasimba ye soki mpe sexe na ye donc naza vraiment désolé na ba comportement bon est-ce que vraiment tozala totala mpe bato est-ce que soki vraiment ngai na ye ka nde olobi soki bato balobi nazalaka nde bolingo avant Joël avant Fifi Soa ya solo so nazalaka na ye mpenza mwasi na mobali kangi so na mpo nde oloba te alobi kaka lelo moteke ya na sensible mpe ntongo oloba likambo bongo wana na preuve te soki nga na ocomprendre bato ya bongo bana bango kaka bato ya badouble sim ojenga no double sim nayebi moto otanga te nga na oloba moto afinga ngai ye moko ayebi donc aza moto ya double sim pour ceux qui vont un homme qui se respecte c'est-à-dire que ata ceux qui peut effectivement bimé nanga après donc les canadiens vont le voir bimé nanga no ça monter au sel de l'autre raploga te siko bimé nanga te siko ngaso yango na osenga pe na bateau tout na internet tout et tout ya manga soki ya bimé nanga aose nanga na finga bateau ba finga bateau ba créer ba besi ba si ba yeba na nga o pousser nga na finga yo te po les éducation nga te po so na bila ba do finga nga so na lobby ke yo lo ba ke yo bima na nga c'est que so bima na nga mais to ki pe na ba ekoke na ba bolingo nga ba la douceur na so monter na bisa Congo France po ba biso boye na mbula ene langa yeba na mbulu kai donc c'est-à-dire que nga na yeba bolingo po so ya lo ba bima na nga c'est que avant bandana nga na tolo na maboko c'est que nga il faut nazo mutu na avant que abanda o aloba ke bimana nga c'est que nga il faut na banda bonga banda bolingo bongo il faut vraiment c'est que yenga c'est que afi banga sexe na nga bo excusez nga pour ne ke botel émission o ce qui aloba bimana nga c'est que il faut ça alias sexe na nga parce que nga bena la dinga trop mingi bo limbisa nga bo na mona aza mukolo maintenant ta ko se respecter te on dirait à soyez batté qui respect ça mais apparemment il s'allo pas se déranger makasi parce que na bimane te parce que son na lobike ce qui y a lobi oui ya bimananga c'est ka zambwa c'est na lambusela ebi na lambusa ye bilo sa makolo na ngani mais oui parce que nga ça la attendre oye binga peso mobile lingi nga pa boya nga ko kangati mais to ke yo za parmi bato basala ki ba benga na gel na ndako et même pas je salue Joël en passant ma copine privée que j'aime beaucoup tout na eto kutanaka tout monde na ha tout solo la kutaneza problème te manenga kati siko même pas nga za hypocrite te nga za nga hypocrite pe na za kana ikirite c'est-à-dire que sont okutani na ba conférence c'est pour ça grosse bonne encore Joël Chalouba kama lembe nga benga ke